Bellevue, tu es mon ami Oyebi. Yoku toza sous mon ami, tu es bien en plus la fille de ma mère pour Yomo Oyebi. La paix ça va conseil trop pour Oyebi et puis elon na linga ipano à chaque fois que je te conseille ba conseil nanga otia en pratique. Donc nzamba abakisi en plus na vie nanga kokoma ici qu'on a commis à ebele bazu grâce à on te bakomate. Donc juste pour dire merci à Dieu dans le sens vers les orphelins juste pour ça acte mais papa kufa kala déjà parce que moi je connais pas mon père depuis que je suis née nabi papa nangaté maman Bellevue daza boye nzamba pambula e onyo se komeka e ezani licence fait. Oui, merci ma belle. Oui, merci ma belle. Faut que ça qui vilo comme mana bana classe. Ma belle va elle biso biscuit. Tozanga sous le côté, tozanga sous le côté à ma classe. Ma belle mais merci pour na même biso biloko. Nzamba touché babatu soupe ba pe cotine de la biso biloko. Ma belle akanisa biso kaka atika biso boete bao balinganga tenga na lingi bino nyoso mingi parce que tozaka bikela munzamba créer biso na mokili ba on a les bango peut-être na façon nga koloba na façon nga ko se comporter aujourd'hui ya borfelin yesu mafia soka téléphone bana balingi ba téléphoner yo papa. Allô Jésus, Matanda 71. Toza bisonio sotrola la bisomi balembe to moro metoza na ba idée mon côté toza na réflexion mon côté. Donc nga na Bellevue, na za ba idée nanga, na za ba ambition nanga, na za ba projet nanga. Ba ono so baloba mabe contre ngai. Nzamba kutana bango po. Considéré comme scandale géologique, la République démocratique du Congo regorge plusieurs d'autres richesses parmi lesquelles on retrouve l'artiste comédienne Bellevue de son vrai nom, Kikusa Kandi, communément appelée Bellevue. Elle est née un certain mercredi 12 octobre d'une certaine année à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est de la nationalité congolaise, originaire du Congo central. Elle n'est pas un Melchisedek, c'est un fruit d'une union de M. Joseph Kandi et Madame Nzumba. La perle noire à la beauté naturelle Bellevue a une taille de 1,68 m avec une pointure 38. Kikusa Kandi alias Bellevue s'était décidé de ne pas trahir les études. Elle est diplômée en commercial administrative. Elle préfère plus manger les légumes accompagnés des poissons plus chikwang. Bellevue est allée continuer ses études supérieures à l'Institut national des arts, INA en sigle, où elle a obtenu son titre de graduée en art dramatique. Dès son parcours, Kikusa Kandi alias Bellevue a commencé ses aventures au niveau de l'INA. Par après, elle intégra la troupe théâtrale M majuscule. Ensuite, le groupe Roelan et Nouvelle Vague de Via pour chuter dans le groupe Simba du président Elombe où elle évolue jusqu'aujourd'hui. Kikusa Kandi alias Bellevue est célibataire. Elle aime trop contempler la nature pour ses inspirations. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, Bellevue souhaite un jour créer un orphelinat afin de compatir à la douleur des enfants orphelins. Signalant que Bellevue est orpheline de père et de mère. Bellevue est un personnage incontestable dans le monde du théâtre. Que Dieu bénisse l'artiste Bellevue et qu'elle prospère à tout ce qu'elle va entreprendre dans son métier. Félicitations. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église
Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na bande ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola, Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Là qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi peut passer la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na ngako mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 geste mpe contact ata ya moke esalaka esengo mingi ndenge bayebisi biso ke esika malamu ya kolona ezali bongo epa baorphelin bave bana oyo ya bitike Mama photo na akanisa ke na ba fin fond moko eza na bana ba omo na passe kolo to peso merci pour na poko ko révéler na kati notre sœur ainsi que na ba tout nyonso bazaki zinga na ye o ba encourager qui penser o zambalo la kanisa to recommander moment au entre sentiments to y na kati orphelinat non plus pour acheter ni vendre. Mais nous sommes venus pour célébrer ton nom. À travers les âmes de la frère, nous avons notre Seigneur. C'est là moins que nous avons. Il y a partage au pénions et ça la pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est ton déclaré qui la foi te le dit. Amen. Amen. Mais c'est pas le logo ça m'a demandé de tout un verset moko. Pour nous avoir peut-être ça peut aussi interpeller. Biso pe bamsu surtout quand on sala malam. On est on a biso à ça. Il a mukanda na Exode chapitre 22. Dans verset 22 à 24, Bible de Louis Moïse. Tu n'affligeras point la veuve ni orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'attendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Na sepeli mingi na version oyo nzambe azopesa ba conduite ya vie na Israël ndeni bako tambula. Vous allez remarquer que mama obanga nzambe za na kati obanga nzambe na yo di commandement ezali mais quelque part l'Éternel Dieu a pensé na ba orphelin na ba veuve. Lelo ba tebele ba on négligé pe ba orphelin mais nzambe alobi okonyo ko la orphelin te affligé, c'est-à-dire ko ruiner, donc c'est-à-dire ko bebisa ko nyokola ko mener vie dire ko changer état ya corps à mutu moko. Et aujourd'hui il y a des orphelins qui souvent dans la famille sont maltraités.
Il y a des orphelins, même orphelinat, mais les orphelins ne se retrouvent point. Et ça, on a commerce, on a vivre alors, la Bible est ceux qui ont orphelin. Ni veuve, y compris veuve aussi. Même le veuve, tant qu'on y veuve, on y orphelin. Comme tous les orphelinats, on parle plus des orphelins. Donc, tant qu'on y orphelin, Nzamba lobby. Ceux qui orphelin gangi Nzamba oyoka. Et Nzamba lobby, banana yo, basi na yo, moi si na yo akoma veuve, parce qu'on y veuve. Ceux qu'on y orphelin, banana yo, akoma pe orphelin. Alors, nous Seigneur pense à temps que banana no baolia. Pensez aussi aux orphelins. Parce que pendant que nous avons des classes, ils ont des orphelins qui ont des classes. Ils ont des orphelins qui ont lié au bois qui dit on a fondé une relation Thomas le couple Yemba. Ils ont des orphelins qui ont lié pour un parent. Et à ce moment qui pas ensemble de parents. Il y a une circonstance, peut-être il y a l'accident, maladie qui a perdu les parents. La guerre est allée, ils ont perdu les parents. Alors ceux qui ont besoin de grâce, basala na yo papa to maman na bango, bien mais pendant que vous soyez bana na yo. Na lingo comprendre que vous avez un devoir de recevoir soin d'orphelin. Na conduite à moi na nzamba oyeboka ate na ba prière ngomba, ba oyeboka ate na ba retraite, ba oyeboka ate oye wana musala nzambe to mwana nzambe, mais Bible lobi ce sont que nos œuvres qui nous témoignent auprès de l'Éternel. Amen. Il y a même dans ça rappelle rapidement pendant ceux qui sont même dans ba église au ba pose occasion on a biso les hommes de Dieu. Bible zolo banam kana Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et le veuve dans les afflictions. Si vous avez la religion pure, vous avez ici battu belé, vous avez la délivrance. Oui, délivrance, ils ont bien l'église fait tonda, ils ont bien parce que Jésus Massaz a dit homme à foule. Mais dans nos églises, nous devons penser aux orphelins. Même récolte de fonds, nous devons faire aussi appel de fonds pour que vous visitez l'orphelin. Et l'Éternel dit à comprendre, à considérer la religion comme étant pire et sans tâche. La religion où est la orphelinité, où ils pensent à l'orphelinité, même ceux qui sont dans l'église, même ceux qui sont en dehors de l'église, ceux qui l'église pensent à la c'est que ce n'est pas une religion pure et sans tâche devant Dieu. Donc, il y a un occasion na biso na kombo ba artiste oyo to se sacrifier ba ndomsu ba tenter mais nous vont dire que bino peut penser na ba orphelin pendant que bazo lela et nzambe a pambola nous so penser na ba monter Bible lobi ba na ba comme orphelin et je crois qu'il y a yo ba ko souffrir plus que les autres orphelins parce que toi tu as donné une vie na ba orphelin oyo ko bandaki ko mona amen tikanzama pambola biso circonstance ça toye pour na anniversaire il y a notre sœur Belleville Linda, Oyo Nzamba Lola Sali Grâce, il n'est pas orpheline, mais elle n'a pas voulu tout simplement qu'on fêter Alia Méli. Non, elle a accepté ou elle a voulu assez que Abandana nous honoré orphelin. Et ce qu'on met la ta vers Moko Yaji, Nzamba Kalisa qui ça fêté Pena orphelin. Merci beaucoup. J'ai béni d'abord le Seigneur parce que si je vis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Merci par mon père, que j'appelle mon père, pasteur Jean-Paul Mayata. Merci à collègue Namanios Solayata. Merci à Marina Bizarre. Merci à Chantal, à Colpé en Yosso Gédéon. Merci à Mira. Merci à vous tous. Je vois aimer. Zouzi. Merci à vous tous de vous accompagner. Je crois bien que pour ça, la hâte Oyo. Ils ont déjà souhaité depuis longtemps. Parce que comme le pasteur vient de dire tout à l'heure que je suis orpheline de père et de mère. Dans ma présence, on s'est lié et ça qu'ils vont rendre visite, c'est pas mal. Amen. Donc, pour fêter, je crois bien que Barozan a peut-être au Bakora comme la Isara mais j'ai pensé de partager avec Bandé. Donc, candidature déjà, je suis très sociale. Mais je crois bien qu'ils ont sauté, ils avaient sauté. Puis, et aux alas, 4 jours anniversaire, même avant, même après, je le ferai toujours parce qu'on est ensemble. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, vraiment, on n'a pas si. On a découvert Bango. Donc, à chaque fois, nous avons la biso, même il y a mon kébi de lobby, partagez-vous d'un peu que vous avez. Donc, tous les cas, comme il a vu ce belé, pour visiter les orphelins. Après, en tout cas, ils ont un projet, ils ont un toujours à mon père. Donc,
Merci beaucoup. La lignée de Seigneur, l'homme est important. Bible lui, celui qui arrosera lui-même arrosé. Il se doit pour sa bénédiction, l'autre c'est pour ne va pas mourir. Donc, son est au belle vie. Ma Marie, je ne sais pas ce qui est fait là, ressemble à la pour Bible lui, quand un orphelin crie l'éternel. Ce qui est orphelin, attends mon côté bangonio, je ne sais pas, son belle vie, on va sembler la peau naïe. Oyo nde babwakami oyo oyebi na tata na ye akufaka wapi mama na ye akufaka wapi eyebani te bamosusu wana baza baorphelin de père obien de mare oyo biso oyo bazoloba bino wana bosimba ye bomasiya abondela Nous aussi, comme ça, ma sœur Kombo na yo elonga Yesu Kombo na yo elonga Yesu Oh kombo na yo elonga Kombo na yo elonga Kombo na yo elonga Yesu Alleluia Kombo na yo elonga Yahweh na yo elonga Kombo na yo elonga Yesu Mwana na moto te Yahweh Mwana na moto te Yahweh Yahweh akosaka te Yahweh Nzambe nanga Yahweh 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 Nzambe nanga Nzambe akosaka te Yahweh Nzambe nanga Yahweh 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 Nzambe nanga Yahweh akosaka te Yahweh Nzambe nanga Mama Belvi Nzambe alobi na yo okomona bolamu na ye ekokokisa ye Nzambe akosaka te Yahweh 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 Nzambe nanga Nzambe akosaka te Yahweh Nzambe nanga nakotia okosaka te yaya ya borphelin Yesu Masia soka téléphone bana balingi ba téléphoner yo papa allô Jésus matanda 71 ezali ko téléphoner yo tala biso papa na ngai mona biso na tango oyo papa na ngai nani oyo akiti azana bilamba ya pembe kasi asabote yango papa na bikamu atie fierté na yango te Yesu ezali belle vie oyo nkola nga pe alekanaki na kati ya buku ya calendrier ya borphelin ezalaka na kote na yo oza na liste ya borphelin ya monde entier yo oza na liste na bango papa na nga lelo ezali orpheline na yo belle vie moto andimi aya kosekisa te asepelisa elongo na bandeko papa ezali mokolo oyo nkolo na nga olobaki na tata na ye na mama na ye osepelisaki bango ete bamona bandima ete bango mpe baboti mwana moko mpe bapesi ye kombo belle éternel Dieu yaya na ngai Yesu na nga yaya oyo nkolo na ngai abikisanga na cancer abikisa ngai papa na ngai na fièvre jaune abikisa ngai na fièvre rouge Yesu naloba nini nkolo na bikamo obikisa ngai na liboso ya mibali ya sida yawe Nzambe nalola papa nalola yango wana ngai na telefone yo ete papa mona ata visite oyo bango basali tikete visite groupe oyo papa tikete nkola nga kozonga na bango Yesu Masia ekokene bango basentir bayebete totambola kasi mokolo biso tokomaki na matanda 71 pa baorphelin wana tomona changement eza na nzela mosala na bango te eza na nzela ya ba business na bango yo no yebi bango nga na yebi bango te mais yo na tango oyo za komona moko na moko posa na ye oyo tonda ezalaka nini mosala oyo asalaka ezalaka nini nkolo
mon pasteur de la foi ya yo nde utiliser instrument oyo papa nanga yo nde utiliser papa na bekam ya lobiete azali Jean Baptiste mengana lobiete azali Paul ngolo azali Paul o azali ko enchaîner ya wenza mana ngai ye moko azali Jean Baptiste mais na période na biso azali Paul ya nanga fongola ye mamiliza na lola ko nzambe mbena ko na Christ parce que batela biso banda moto tsoko mission era lelo zambe ba misusu ba moyo era lelo te zambe ba misusu bazana na hôpital misusu ba kofi zambe bio comme mission era lelo yango to kopesa yo merci parce que batela biso zambe zinga biso na sa contrôle na yo bien sa sécurité na yo zambe kubwaka biso te zambe batela ma belle vie batela pasteur de la foi batela groupe na bango zambe de bango ko sala wa théâtre zambe eza na sala beaucoup na pe na sa sécurité zambe on se comme bango zambe za mille sans effet on se bat que na makana mabe on ne kabango zambe ko kate on se comme bango zambe za mille sans effet zambe ko kenda bango pe to siki on na beaucoup na yo zambe de ba ko zonga banda kuna bango zambe yonde zalo na bango yo zambe zipa bango na sa contrôle na yo zambe vinde pe biso a to kotika na zambe to zambe na sa contrôle na yo na sa sécurité na yo gagno so ko ya ke koni meka biso zambe ils ont ni les sans effet. Merci. Bon, finalement on a bilili à Bozotala. Ah, tozali na centre Amiban, na Kimbanse que na fin fond. Maman Belle-Vie, azalaka na ye kuna na mboka ya ba minde belé. Mais biso koto yo boye bi ambo tozana suka mboka na kati ya zamba na périphérie. Mais botala, aza ministre te, aza député te. Mais ba député, eza biso ba to vota ki bango. Ba député biso batuto vota ki bino bana oyo petang bazokola ndeti ba oyo etikali muke ba o mwana kutu ba mbulo oyo bakozala recensé mais bango bakovote bino bakotia voix na kati ba irne po bino bo bima député mais après que député to mona kata saki ya l'autre te ata sachet à sucre te et pas orphelin. Même la biso batoza ko encadrer. Opération le kofi elekaki awa. Pona nini? Po elekaki po bana wana baza encadrer te ba vivaki na kati ya banzela. Tozali wana bango ebele. Pona nini mama kufa tata kufa muto ko sunga ye azate ya kokena l'école azate. Mais biso tozui charge ke bana oyo ba meka kokeni. L'état tia biso maboko. Mama Belle-Vie alakisi bino exemple. Asara théâtre boyebi. Théâtre ezali pe na mbongo te ke kuna ezalaka ebotaka biloko ebotaka mbongo asalaka théâtre bato asekisi bato to alelisi bato mais lelo na mwa moke oyo nzambe apesaki ye journée na ye ya mbotama ye wana mpe alobi olie afete asomba soso asomba nini alobi mbongo oyo fete na nga nakepesa yango na monoko ya orphelin. Alors lelo bana orphelin bato bazofete anniversaire ya naissance ya mama Belle-Vie. Allez, Presse. Merci parce que yo tala biso nani nde tozala boye mpango okuteza ya biso te nkete tozolongwa na biso bombongo eza te tosengi mpa bakonzi baya kosombela biso ata lupango po tofanda kimia po mama Belle-Vie ndaza boye nzambe apambola ye oyo nyonso ekomeka ye ezali licence mpe Oui, merci, ma belle.
Oui, merci, ma belle vie. Faut que tu qui vilo comme ma classe. Ma belle vie, elle vit sur un biscuit. Tu as sous le côté, tu as sous le côté à ma classe. Ma belle vie, mais merci pour nous mettre les bichons biloko. Nous avons touché, nous soupe, baya côté de la bichon biloko. Ma belle vie, akanisa biso kaka atika biso boete. Les lots monio ont accompagné Belle-Vie, actrice comédienne, il y a groupe Simba, où aïe les locaux visité orphelinat. N'habite yone mutu surtout aux akamingi na orphelin oyo. Et loko nini sala ki sala yo tout d'abord pour yo oyeba cause apemene orphelin. Donc je crois qu'ils ont un problème il y a cause non il obanza papa mira. Bon fele bazaba no yo bamsusu bazui grâce bakoli bien mais bamsusu o bazana ba felina bazaba na oyo donc difficulté ça tellement makasi na mona baonde ba souffra que lamba olata pasi kolia pasi tandis que na grâce à nzambe lem su yozo zo lipa et na loba na nzambe na ko partager ka muki ozo pesa na ba felin puis na osala c'est que les autres aussi ba comme na même penser lokola nga sous l'aide du Saint-Esprit pour to ba na resunga ba felin dans l'ensemble donc souci na nga la wana. Par rapport surtout à Moussala, il y a Sœur Belle-Vie, à CPL, le a fêté l'anniversaire d'un orphelin. Ils allaient passer et là on a le bapon à Belle-Vie. Ils ont plus que Moutoyo a fêté comme Malamon à grand hôtel, na salle moi na salle ba grande chose ande moté. Il y a plus que bon parce qu'il a fêté avec des orphelins. Donc Belle-Vie il y a des places à accueillir ou soit d'accord mais la moi j'imagine tranquille parce que orphelin peut trouver quelque chose à manger. Alors c'est lui qui donne aux orphelins près à l'Éternel. Donc voyez côté sans amenyongo. Donc voilà. Partir de fois. Problème donc ils ont des commentaires na Facebook na comment Jean-Paul Mayata mais ça na mutu na Facebook aza plus na ngola a commis pasteur Jean-Paul Mayata ayocha ba photo na ngazo senga batu bambongo na yebi ete tisa nzambe et ça la ma crédibilité nzambe mutabatela nzamba défendre mutu a pesa kati na nga ona senga batu ba crédité na ngola tona kenda kuna senga pe batu bambongo te na kena osama musala nzambe na ba frère na ngai na sali na zongi alors nzamba limbisa ye soka otika parce qu'on ne manque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé le moissonnera. Donc Facebook, nous sommes comme pasteur Jean-Paul Mayata, la photo, ça c'est pas moi. Sango malamu babomba yango te ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu il y a agence de voyage Safari Travel oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memande konayo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager banana bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Penangonga mukie bandeko na biso bazana Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est ce qu'on vous raté. Et ça, quand on a bandal Siki, avenue Patou, numéro 325.
Non, je suis pas au bout, juste dans la pharmacie. Au moins, la paix, nous avons des colos à l'essentiel. Et ça, vraiment, c'est pas au bout. Merci l'essentiel pour mon nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons l'osso, nous avons la pampex, nous avons la Belgique, nous avons la sol. Donc il y a Nengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nuance à la Kiss. Vous avez le numéro de la téléphone 097 83 43 746. Vraiment, cliente, satisfaite. Merci. Bye. Thank you. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende besoin oui tika sokoza na Sainte Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce qu'on s'intéresse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwini. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwini no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te okozotonga no mobimba yango jibe service ezaka kawa na Kisasa teyeya oh Angola Brazzaville tozuke kala mingi te mokili mobimba abilo ozwi donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah, José. Yo fête ton anniversaire, na yo? Oui, on a fêté. On a autant fêté. On a fêté à Marina, hein? Marina, tu fais qui le 8 septembre. Tu fais quoi en Andine? Ouais, on a fait qui on a na baninga, na bureau na biso. Tout ça c'est fête, tout ça les mois il au mot boyer, tout bien baninga baé, tout lait, tout meli et puis tout panzani. Mais d'habitude ça la kabongo. Oui, na ça la kabongo, na fait na baninga, fait na baninga. Parce que par rapport à l'anniversaire, il y a il y a belle vie, yo monyondeni. Oui, en tout cas vraiment et touché nga makasi.
et touché nga makasi na otala initiative oyo Bellevue azui peut-être elle mususu ya yebite ke a fongoli biso eloko moko boye oui ya oyo biso peut-être toye baraté ozwa mbongo oyosala nango babiloko moko boye olambi na oui kolamba kolia na baninga eza nango mabete parce que tosalaka yango mais kozwa pe kokende kopartage moi eloko moko oza nango na bandeko na bana oyo bato bazangi vraiment esalinga bien makasi esalinga na mawa vraiment na yo komona ke oyo nasalaka ezaka nango pe mabete mais oyo pe nakoki kosala pe eza pe oyo Act of Bellevue asali. Cadeau nini yo okopesa Bellevue na mintu azolanda? Oui, cadeau nanga ezali ete Nzambe a pambola enanu apesa ebele na idée oyo yazui. Donc Nzambe nga na kopesa cadeau mais Nzambe amoni na acte oyo ya posé. Donc Nzambe ne apambola abakisa ebele apesa lisusu mayele apesa lisusu ya kozwa ya bozui po ameka lisusu kosala lisusu kaka wana te parce que bana baze ebele ba orphelinat eza ebele. Donc kokende ko partager ya oyo yozana ngo e ozala bien makasi cadeau nanga yango wana e a part wana na ndenge na nga moko ya boye azapi na cadeau na ye. Yo fête anniversaire non andeni? Moi je suis né un certain 8 septembre. To fête plus na Lisa na Lina parce que Lina botama le 6, ngana Lisa to botama le 8. Donc to sang sera fête biso so misa na mukolo. Ouais, toi ba yo na mukolo. Yo na mona ngana Lisa pia na mukolo. Basu Nathalie Lisa inangai. Je suis né un certain 8 septembre d'une certaine mais d'une certaine moi la série 8. Bon na lingo elete. Mbula ndenge nini? Te ngomba mambula na ngate na loba vérité. Maloba sikoyo. Non loba vérité. Te voilà. Mais c'est que si unde na lingo elete. Oh da bata mangwela mikolo. Oh. Tu vas bambula na bango. Pourquoi bon ça va. Yo soko da mona série ni. Na mona série 8 mais na lingo elete. Donc ce qu'il faut yo mo siko il faut mi fruit déjà vous devez comprendre azani mukolo tazani moi. Donc conseil nini yo pesa na Bellevue le jour mukolo anniversaire na e. Mon nyokolo bela Lisa o lobela pito Bellevue o azolando siko dans bossa caméra. Bellevue, tu es mon ami Oyebi. Yo kuto za sous mon ami te bien na plus la fille de ma mère pour yo mo Oyebi. La pesa ko ba conseil trop pour Oyebi et puis elo na linga ipano à chaque fois que je te conseille ba conseil nanga otia en pratique. Zalaka yo. Donc là, on a vu ça pour changer parce qu'aujourd'hui, si tu es Bellevue, par ton humilité na yo, que moi, le lo ozala et lo ko zawana. Je t'aime beaucoup, ma soeur. Oui, tu l'aimes beaucoup, Bellevue. Mais eloko surtout na loba, Bellevue azali artiste et comédienne. Tant que on a Bellevue na télévision, bani na salaka théâtre nini. To pièce ni oya sala bien oyo mona pela ke marka yo pièce oyo nga e markanga personnellement eza pièce azala ka orpheline o ba viola kaiwana pièce yango na vraiment e markanga ti lelo etikala na mutu na ngai. Considéré comme scandale géologique, la République démocratique du Congo regorge plusieurs d'autres richesses parmi lesquelles on retrouve l'artiste comédienne Bellevue de son vrai nom Kikusa Kandi, communément appelée Bellevue. Elle est née un certain mercredi 12 octobre d'une certaine année à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est de la nationalité congolaise, originaire du Congo central. Elle n'est pas un Melchisedek, c'est un fruit d'une union de M. Joseph Kandi et Madame Nzumba. La perle noire à la beauté naturelle Bellevue a une taille de 1,68 m avec une pointure 38. Kikusa Kandi alias Bellevue s'était décidé de ne pas trahir les études. Elle est diplômée en commercial administrative. Elle préfère plus manger les légumes accompagnés des poissons plus chikwang.
Bellevue est allée continuer ses études supérieures à l'Institut national des arts, INA en sigle, où elle a obtenu son titre de graduée en art dramatique. Dès son parcours, Kikusa Kandi alias Bellevue a commencé ses aventures au niveau de l'INA. Par après, elle intégra la troupe théâtrale M majuscule. Ensuite, le groupe Roelan et Nouvelle Vague de Via pour chuter dans le groupe Simba du président Elombe où elle évolue jusqu'aujourd'hui. Kikusa Kandi alias Bellevue est célibataire. Elle aime trop contempler la nature pour ses inspirations. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, Bellevue souhaite un jour créer un orphelinat afin de compatir à la douleur des enfants orphelins. Signalons que Bellevue est orpheline de père et de mère. Bellevue est un personnage incontestable dans le monde du théâtre. Que Dieu bénisse l'artiste Bellevue et qu'elle prospère à tout ce qu'elle va entreprendre dans son métier. Félicitations. Bellevue, pourquoi tu es libre Bellevue? Parce que yende mutukolo makambo. Bellevue, bonjour. Bonjour Mira. Bellevue, eloko oyo ekamusi biso surtout tomonaka batu miso azo fêter aoso masanga aso biloko olia batu bale batu bameli mais namoni lelo yo Bellevue obengisi presse osombi biloko oke kotala ba orphelin. Eloko nini emotiva que pour ça la actuelle? Merci beaucoup Mira. Donc eloko emotiva kingai c'est déjà bandakala nazala déjà na idée wana depuis longtemps. Si on a cool na bandon mona na mona comme il obila déjà en tout cas sur na zimbongo na tonga ndako mo munene na tabatu na somba biloko belé balambela bat balia. C'est ça qui était dans ma tête quoi. Mais maintenant on a cool là. Na maramba ba orphelinat tout consort, j'avais vraiment des programmes dans tout na keno, il faut na sala yango. Donc juste faire un pas vers les orphelins. Donc yango no mona ki na kanisa ki na sa on konine. Na préféré non, le ko eza jour ya mbota mananga. Donc nzamba abakisi en plus na vie nanga. Kokoma ici ko na komi a ebele, bazu grâce à on te bakoma te. Donc juste pour dire merci à Dieu dans sens mon na que vers les orphelins juste pour na ça acte wana. Année passée au fête anniversaire ndeni. Année passée na fête quitté c'était juste action de grâce à l'église et puis c'est fini. Pourquoi yo fête arrêter au salaka action de grâce l'église au keta orphelin pourquoi ko benga baninga bo sepeli bo lebo meli c'est tout quand même. Toroza bisonio sotrola la bisomi balembe to moro metoza na ba idée mon côté toza na réflexion mon côté. Donc nga na Bellevue na Bellevue naza ba idée nanga naza ba ambition nanga naza ba projet nanga na donc naza ba tout c'est comme ça. Donc ce batum suba fêtaka eza mabete. Faire une fête ce n'est pas aussi mauvais. Mais ezaka que non toza ba idée mon côté. Toza ba ambition mon côté, toza ba projet mon côté. C'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça qui fait la différence Bellevue. Certainement, année écoulée, et ça qui est monté dans l'année au Bakissi. Ce qu'on dira, une année au Bakissi. Et là, on est au monde est-ce qu'il évolue et pas du semé, ça qui évolue, ça qui. Et là, on est au monde qui marche qui tout le monde qui marche qui. Donc, d'abord, c'est important, c'est que dans le Baka que ça a marché jusqu'ici parce que je suis en vie. Donc c'est important, c'est vie au Nazanao. Dans ce marché qui était, je ne crois pas que les gens comme ici qu'on a commis les lots. Donc ça a marché et grâce à Dieu que Nazan les lots quand beaucoup de lignes. Donc voilà, ça a marché. Bellevue, au sein de la pièce Moko théâtrale, ceux qui n'ont une question parce que vous êtes artiste, vous êtes orpheline. Orpheline, bazolanda on a minicho. Papa à pièce wana conseil au pesa bango pe message ni aux autres bango nyonso ba Hollanda. Ouais, merci beaucoup. Tant on a ça la pièce wana, je crois bien wana on a fait maman ngate. Là ma mère était encore vivante. Mais papa kufa kala déjà parce que moi je connais pas mon père. Depuis que je suis née nabi papa ngate. Maintenant on a ça la pièce dans un orpheline de père. Na sala ki yango d'abord que jouer
c'est déjà inné. Donc, Botamanango. N'ingaka juste, qu'on passe message wana et pas ba fan, na public nanga, na ba obasa ba orphelin, juste que loba été, et liki na bango, ils n'allaient pas mon côté, ils n'allaient pas Nzambi. Parce que Dieu a dit que c'est lui qui est le père pour les orphelins et les défenseurs des veuves. Donc, cela veut dire quoi? Confiance na bango nyonso, confiance na biso nyonso, ezalaka epa Nzambe, c'est lui notre créateur, c'est lui qui est notre papa. Donc tout le bâté que tous en bas parenté, parce que tous en parents, au hasard que Jésus-Christ. Baozondeni. Baozongai na Facebook na ngai na koma Belinda Kandi la baronne. Belinda Kandi la baronne, ba komelanga na Facebook na ngai. Bongo baton sur la Facebook té bazar réseaux sociaux quand même ba pour ça bien même numéro ça là bien ba benga na 089 0 2021 089 0 2021. Mot de la fin na yo ezali nini surtout pour na émission art en vogue et là mbala liboso na zuyo pour na luka yo okimaka mais lelo mo na zuyo ko anniversaire na yo. Oui. Et là, on est au solo banaba, téléspectateur na yo, au balinga yo na émission art en vogue. Merci beaucoup Mira pour la question. Na ki maroté. Si na ki mara c'est parce que nazala qui na un message à retransmettre. Donc comme j'ai message aujourd'hui, na leki tout simplement. Donc message nanga ezali na lobby merci mingi na ba fan nanga nyoso balinga ngai. Na lingi bino nyoso mingi. Na senga bino ka ba conseil na bino. Ba suggestion na bino ya onde mtesala ngana za grand na kesu liboso ba obalinganga tenga na lingi bino nyoso mingi parce que tozara bikela munzamba créer biso na mokili ba on a les bango peut-être na façon nga koloba na façon nga ko se comporter. Aujourd'hui c'est mon jour, je vous demande pardon au nom de Jésus. Ba on ne se baloba mabe contre ngai nzamba kutana bango po donc merci beaucoup pour tout le monde. Merci na bafan nanga nyonso na lingi bino nyonso mingi bayebi ke bose belé. Si j'ai dit de commencer à citer le nom na okomate na okokate. Donc na pesi bino nyonso mbote ba conseiller de pro de loi na pesi bino nyonso ba mbote. Donc on est ensemble, il y a pas de souci. Nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi mirakia vukobosanaka te bolamu na Nzambe na bomoi na yo aramboga te bolamu na Nzambe na bomoi na nyango asimbi touché Satan simbi touché ona nyango asimbi touché Satan simbi touché ona aramboga simbi touché Satan simbi touché. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale
Nzambaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chilobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na mingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bon sambela yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nale bibia bisenga senga nzamba londe. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nale bibia bisenga senga nzamba londe ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Jésus kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu Yesu.
kopesa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.